Linga kiyo mingi, Janina. Mbotemi na balandi FM TV na yemokole de Sanda Prophète Kimbangu le petit-fils de Koko Pemba na bisarabino ke asazaka moko soko boyo bandeli no Congo na bakote moko boyo boza tellement belé ya Rolanda émission bino bolingaka mingi le peuple s'exprime biso toza partout to kitaka partout avant tout bande émission na biso ngate na ndeko to yambi moi 1 minute de silence par rapport ya ba ndeko bazana est ba Congolia ba Congolais lokola yonanga oyo bazotangisa makila na bango pote lobby kuna tolobake Congo ya sika Congo kitoko pendant 1 minute de silence. Eh oui, nae moko le descendant prophète Kimbangu na ebisa rabino ke descendant prophète Kimbangu aza descendant prophète Kimbangu aza le petit-fils de Koko Pemba. Boyebi masolo ya Koko Pemba lolenge yango ezaleli boyebi Koko Pemba zanani boyebi pe prophète Kimbangu zanani siko ye moko yeyo asazaka moko na ba idéologie na ebisa rabino ke non na bima pe na ndenge nanga par rapport je crois que le peuple lelo yambi président Ada Ada Keto oyo azalaki azalaki to azali moko ya ba président to ba représentant ya ba ndeko na biso to bengi na lokoto alingala e bonsono na niveau ya Songololo on a Congo central to zanaye to yambi a ko expliquer biso par rapport à idéologie, par à la situation, au bango bazanango, ngala koloba, ebelete mene muta koloba, mbote président. Ah, mbote ndeko journaliste. To benga yo futur député, candidat malheureux, to comment? Oui, c'est pas le seul benga. Au katana ki to bakata. Benga no président. Alubina benga président. Boye bolamu na émission na biso je crois qu'ils a mbala libosote o to yambio to yambaki na circonstance moko le londe toza vraiment na yo pendant quelques minutes to mekempe ko beta mama solo boni na kati ya mboka na yo Songololo kuna ba activité za ndengene. Bon kuna ba activité ezalaki moi mabe par rapport à ba soda ou ba policier ba qui commis pour pour sécuriser peuple zaki pena malongate ba umba ki complice ya bato ba osala bato mabe bato bakufaki que je rends hommage et puis bato bazoka ki makasi bazana hôpital tisikoyo alors yango wana esaki paralysé moi ba activité et inquiété bato ti na lufu frontière ici ka mongo handicapé bazo est vrai on ça trafic na commerce na bango là ça va donc siko ça va mais na yoki na buto le temps notable qui est insécurité écoute où ils na kimpe c'est on de combina lufu donc azu comme côté la batanda kuna ba braquer c'est-à-dire premier liawa ministre intérieur national a eu à disposition pour vraiment en dehors de les canaux et surtout mokonza moka na biso peuple congolais toi na pour ça ici là il faut que bota masu côté mon côté donc sur ce il faut veiller mingi pour sécuriser population na ba bien na bango donc information ba utopé ça lelo na butu ba bandi yango na lufu oui ba bandi na lufu lobby ezaki plus de 10 maisons au ba détruisaki ba bandi ba kotaki na kati ba piller ba du ba mbongo ya bato lelo même bazo sala kango butu baza armés ce sont des bandits bien armés alors dans ba sala ngo la police azo sala vraiment wanate proximité à la police na population place on est sala mapenate alors sur ce il y a un autre martelé, la ministre intérieure, si c'est possible, il va renforcer, il va changer les policiers, ou peut-être la place va sécuriser, se pencher dans autre activité, ou contraire à l'attribution là-bas.
Je crois que Bozolanda président Adaketo azo pesa biso information que na butu ya lelo pototani satongo ya lelo na lufu ba sabotage ezalaki na Kimpese mais na lingi na beta moi marteau place wana nazo kebisa na bande ko Kimpese. OK, Kimpese pe na lufu frontière. Na lufu frontière bevenema ne salemaki ezongi suna ki na lufu frontière. Ne la lo babwe. Bande ko nanga na yebi bayini ya Congo. Bato bazo sala ba sabotage wana ce sont des infiltrés. Au Bayakala, Ngana Lobarango, plus de 12 millions de morts. De ce bokati mutu a assez changé dans le côté, mais Keba, Makila descenda prophète Kimbangu Igogangelayo. Mais nazo senga na baye nyoso bazana kati ya Congo, bande konabi so lu football anda image bozala bomoko. Bozala bomoko to sungana, to zala na kati ya bolingo. Ezo sala pasi ko sala ba sabotage. Est-ce que biso to ebaka Congo wana kala? To ebaka ba 97, 95, 92. Toyebaka Congo wana Kinshasa ya lelo toyebite. Je crois que boza tellement belé moi passe na mitema na bandeko yo ba côté na bandako vraiment tozo kabolana bino mawa président to meke un peu ko betana moi masolo ba réalité nini to ba difficulté nini oyo bino ba personne handicap biso to bengi na lokoto ya lingala ba mboson o bozo monango kuna na kati ya songololo et pas ya namboka oyo zokamba. Bon, ma difficulté est zapenda, ma difficulté est belée. Bon, Ganaza na territoire à Songololo, comme on a que Songololo wana, ils appellent terme fertile, mais ils exploitaient pour, on dirait, Ekomagi zone rouge, et puis ils ont délaissé. Donc, il y a comme on a que bateau à Babilanga. Bazou Salango sous-souté pour à l'heure où je vous parle, ils ont une importation au RDC comme nous ça au niveau Angola. Donc la tomate dans ma produit creux. Donc la foufou, la tomate à moment, la piment, la poivre, donc ce monde a tout les ingrédients ils ont peut-être produire localement na nega bilanga mais wana ils ont tout importé ils ont monté les locaux moissonniers suite ya bateau nyonso bazali censé pour nous défendre ba cause ya Songolo basali yango te bazosala yango mpe nanu te. En ce qui concerne le domaine na biso ya personnes avec handicap pour ngana za mingi na se pencher mingi na domaine ya déclaration douane et puis na commerce à personnes avec handicap et en monde qui à niveau ministère na biso na dali chargé ba frontière et ce qu'on soit handicapé bazo est vrai. Donc ba difficulté énorme ben siko to nous mona e bandi ko tambola muke par rapport à promulgation à loi organique tant que côté en vigueur. D'abord félicitations dans son excellence madame Irène Sambo wali ministre na biso tutelle et puis bah, remerciement belé zali na excellence Mukwantombolo yemoko Fachi Béton donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État pour y assimiser mingi na kati wana pona ko tika personne en compte donc motono se singeli azala en action en activité pona mboka na biso ke liboso yango moni ke promulguer l'organique wana et ça lui sauve vraiment bien mais on est à mundu qui toujours peut-être ça on va débat pour toi aménager secteur na biso wana pour handicapé de bazaboye na lufu baza ko exercer monsieur ba osala déclaration en douane monsieur ba ali ba commerçant ou baza ki ba que 400 na ngambo Angola somba mwa biloko ko ya koteka na marché frontalier à Loufouana, M. Bali, bon, ça la déclaration donne par rapport à l'importateur pour l'Amouropé, dans un déclarant en douane. Très bien, je crois que Bozolanda Biso Ebele, tout le monde a Kinshasa awa. Oui, au salon na Kinshasa. Tout le monde a pour visiter la ville province na Biso to bit morobo elia. Vraiment toyé mission de service au niveau ya ministère na Biso, il y a personnes avec handicap et autres groupes vulnérables. Pour surtout on palper du doigt la réalité ils ont ça là pour un recrutement vraiment excellence et Sambo à Rugunda
Parce que vous êtes sans ignorer que comme un secrétariat général est dirigé par notre frère Kassende, albinos. Alors il fallait mise en place dans le Salama, dans le recrutement, il y a concours des alaki. Alors tout est wana pour yango vraiment, pour la critères et puis pour sunga une mise en place pour Salama. En dehors wana tout ça sous conseil consultatif, cadre de concertation, tout ça sous la fauna. Il faut mise en place donc il y a bloc wana Salama mise en œuvre nango pour vraiment équilibre social et comment na place que yelongo la mendicité na place bande ko bazangelo ko ça na vie pour notre de senga parce que moniteur au secrétariat général on est allé ils ont pour la personne avec handicap ils ont mélangé na valide mais 60% de la personne avec handicap alors tant que comme bebongo et le but que ceux qui peut-être aux a recruté il faut ça la dans ministère non et zo senga mutunyo sur la capacité na ye na domaine na yo atanga et ko toucher na ministère mususu que ba personne avec handicap balongwa mingi na chômage balongwa mingi na mendicité pour na musala donc c'est à féliciter donc mission mon toza na ngwa na kansa cadre toza mushimi de zoologie biso pour natuye makambo wana tuye vraiment pour na kosunga mukonzi kotala bao baza na capacité à kosala misala wana puis kopesa ngo coup de pouce. Je crois que ministère onano ezala te banda ba président ya Congo ba banda Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, mais au moins et pas ya yemoko moi na limité aye ko bimisa ministère oyo plaisir ni nyoza nango na ndenga reconnaître parce que le lobo zala ki abandonné batumoko boye nakolo ba ke bazanga ki valeur plaisir ni kozala nango to maloba ni ko ka koloba ponango. Président Fachi azali ange moko nzamba tindeli biso na Congo sokotali ezaka na domaine la personne avec handicap mais partout ailleurs ça bouge zo booster mon makam alors il est vraiment nzamba garder ming nzamba pena ba accéder bambula pour asala makama malunga parce que oyo lobi wana c'est une première depuis époque il a fait président Kasavubu, époque président Mobutu le maréchal, époque Kabila le père, le fils sénateur à vie. Mais là, bon, il y a banda qui peut-être na texte, mais là qui n'a vraiment qu'un texte mieux. Mais néanmoins, tant beaucoup en tombolo fachi beton à commis. Yenda talaki bon lero to en équilibre surtout donc mutumo azama mutumo banque sabinote mutumo banque sate mutumo pas marginaliser zate vous comprenez yango moni comme pesa moi ba transaction lelo mutumo susu ndeko na bino mo ya journaliste comme honorable biloba lobe komelier vous la guerre na mama batu ibani ndeni o alota aye akolotendeni yenda zolotaye po akolotendeni akomne mari de nuit nae po alota na butu te ezande o ya bandai ko meka koluka po amoni que non peut-être pour un handicapé peut-être pour une femme à cause faible non hein soki lobi ko sunga ka handicapé do yali ko sunga ka ba personne handicapée na modèle wana est-ce que biloko apesa ka handicapé wana est-ce que akenda ko sala suivi na ngona bandako na bango so balia kango une semaine ko kaka bon après ça bon depuis là varni bana ofifrende ni pour le bakeno ezoti ngai na kata okukata ndenge nini ubandaki ndenge nini nani atindaki yo izana mwana moko ya fe bosekota ya papa na biso bosekota mwana wana donc ndeko na biso wana za na limité chaque fin de l'année après ça ka handicapé donc s'il y a un problème à sungaka mais après ça va sac moko na moto wa carton wa bloc belé à l'écran na télévision tu n'as pas so yebi na zo apprendre donner les solo pour apprendre donc ils en a bien fait musu basaka plus yé mais balobate
Donc so moni mutazo pesa zolo bastadi azo pesa pour aloba pona intérêt azoluka. C'est quoi azo bomba pona ni awanga la pona nini. Pour combattre peut-être excellence Irène Sambo pour au moni aza mwana mwasi. Sans oublier que aza avocat d'information. En plus, bon, peut-être au Monique, yo comme place wana, pourtant moi zaki na député te bilo wana on ça la terre. Tant comme député ndabani ba provocation ko handicapé ko ko kabola biso, biso to mesa on na unité. Kaka bato azo vivre na bango wana lo ba baluka. Parce que biso to e comme ka mo intérêt, biso nyos to kendaka. Lero tout ça ko mise en œuvre pour na secrétariat général na biso, pour na ba et dans le cadre de concertation, conseil consultatif, font tout mettre en œuvre pour tout vivre bien le quoi, tout na esprit au président de la République, RND, il y a mon ya la kisakabilo na télévision, basaki saki wana akabo fa la tsandengini basaki partage, pour la kisako kitsa mutuka. Il faut que nous tous nos bienfaiteurs musubali so baganga ko be batinda bango batomboka contre ba parents na bango bien tout ça. Est-ce que somona te que eza lokola yene mutazo ko kabola bino na kati po na kati ya bolingo bino bozala kana yango yenda ko kaboma yenda ko kaboma donc comment dirais-je ba intention na ba mauvaise intention na ya zanango et suka ka pa na yemoko. Parce que oh il y a pesa kayebi tala mutazo pesa bina linga atan bosala ka mbulo on se comprendre donc comment azo négliger na mbuso kushwana hein sans oublier que parmi nous il y a des intellectuels prévenez moi maman azo bundisa wana surtout que na bango na ba niveau ya bagage na niveau gouvernance yem de wana les era hôtel matin awa makambo ya kotanga kombo te mais au moins obwaki ka libanga yende mutako e bangate ezandeye donc ngate donc vous comprendre que ça un peu moi bakanda mais na kosenga moi bolingo ezala entre vous entre nous mingi na lingala entre biso nyonso moi bolingo ezala tokokai koloba nini okokai koloba nini rapport nini to réalité nini oyo bino bozomona na terrain par rapport banda mama ministre Akoti est-ce que sur 10% to sur 100% to lo basoga zala qui élève na yo sur 10 olinga ko pese combien sur 10 ça dans 8 azala 8 wana za flatterie le corbeau le renard non flatté par rapport à quoi non flatté c'est ça qui m'a bien j'allais dire que ça m'a bien. Mais tant que ça, parce que les banques qui ont résonance, il y a des problèmes, il y a des problèmes de fond et de forme. On doit comprendre. D'abord, pour ma fond, ils ont dit que handicapé pour l'ongwana mendicité, il faut payer ça. Au bout de moi, il faut payer ça bonbon. Vous comprenez? Il faut dire banga bien loko et bomaka. Sur au bout de moi, il faut payer pour aller latter. Alors, tant que bandi ango. Il fallait d'abord pour eloko mingo etikaka bato eza même na ba femme mususu azana pour ça balingana na personne avec handicap surtout ya mobali tanga talika lo ya bino baka matata mingi bo awle sangani akeneka ko senga bonga le sangai vous comprenez esprit moko ya discrimination négative eza déjà na kati ya bitu ya bato o fait longwa o ndenge président na vision chef de l'État fait longwa faut mona que non homme comme toi donc handicapé aza moto loko na moto nyonso vous comprenez et c'est ça alors natango wana mama biloko natangeli yo afandaki miwette pour abane kubunda sika abonde to loba wabuye donc totikali peut-être na ba semaine pour la mise en place ya iloko wana pour handicapé ba komba donc il matisa sous valeur à handicapé à part bon moto comme na keno konyo kola eta za moto ko la biso o kuna opesa moninga sourire jimbongo no so ba pesa ki liquidité o kimi na ngoke ko sa campagne après so pesa moninga sourire manaka la handicapé va na sourire wana non vous comprenez yango wana na pesi 8 sur 10 déjà comme on a qui forme donc fond et pesi maman na forme que ba bloco tout temps a déjà budgétisé il suffit à mettre déjà en œuvre partout ba reçoit à gain de cause ya makambo wana ko pesa un proverbe chinois lobby apprends-moi à pêcher que de me donner le poisson tant que tu pesa poisson c'est qu'on apprendre mututa comme rola yo
aboyi batikabe batambola bajipo abinene ya jutango yataki léger nani aki simple journaliste boye azosenga bambongo bataxi même tout ça c'est biloko ana lobaki yango te ezali kaka ntongo midi mpo bande kofinga bapoliticien. Alors ntango napesi 8 sur 10 na oyo nga moko namoni mpe nga moko nazalaki na kati tongai koloba te mpo tongai kobongisa bato bamonaki eza surprise oyo esabi na ministère wana nulle part ailleurs parce que ministre na biso akuti eloko te na bureau bapesi ye kaka bâtiment yango ministère yango commissaire yango ekumba lelo ministère na biso na secrétariat général lelo ministère na biso l'organique na biso accompagné article 49 à constitution ils a promulgué tous ans nango ils en vigueur lelo tous Fonds Fonds national et promotion et autonomisation à personnes avec handicap. Donc, le projet nous c'est-à-dire sur les continents Fonds a obligé à appuyer nani projet wana pour et tombe la personne avec handicap. Et puis ça y est, moi et Lucas Degeni moi comme autonome à Webakeno na tongo na la muki je suis responsable il faut na kipe il faut na kende musala tout ça. Ouais. Boza tellement ébélé bozolanda biso. Tout na siko place yo pesa combien? Wala mutuna nanga réponse ndeya. Te na pesa réponse sur le bilan na flatter. Tant mon a créé à ça. Nga fona mona presse ko nde na kopesa nde réponse. Il faut to kita to kotala ba bien fait oyo mama zosala assez azala na camaradité assez azala moninga te na terrain. Bisika rouge eza bisika jaune eza bisika bleu eza bisika vert eza pour la première fois asabi msa carton vert eza assez yo. En tout cas maman Irène Isambo ozo sala musala kitoko assez abwakelo ba fololo continuer na yango ngana senge pas chef de l'état dete muya zo image ngana senge pas chef de l'état que Fachi Beton oyokaka assez olandaka ye zongisela biso maman Irène Isambo ozala malamu parce que asili sa vision na ye boza tellement belé bozolanda biso nazo senga pe na bandeko pe balula pe bandeko na biso ba mbonson ta yango yo boluka bo pusana pona bango pourtant bazo numéro matricule ba olinga bazo bambongo na bango boya te moma yango nde bayebaka mutu malamu linga ye déjà oyo aza mwasi pusana pembele na ye oyo aza pe mbali pe pusana pembele na ye po kalata wa moi message moko oyo ya douleur to message moko pona bino ba on a mot français non il faut comprendre kaka pour peut-être andoko boya ye pona moi quoi ezalaki te atika ne ko boya batu musuba elio bazalaki déjà bazana bango déjà bango batika la na ko boya mais bango mo mokili ote ya bango président keto lobi ke adaka abike totika de wana makamwa otika boza tellement bela olanda biso message moko pona bandicapé pour tozo kende juste pour na kochiter na habiter message no koloba après message il faut lancer message pour na bande konabiso est parce que c'est très important mais pesa na message pour na bande konabiso ba personne handicap o bazolanda biso o ba mimona ki baza pamba mais lelo avec maman Irène Isembo musale zo kende mala mon message no kopesa ba message elle bosoza message à bolingo donc na kosenga na bandeko na biso ba personne avec handicap nyonso ya République démocratique du Congo nyonso tout en tout cas tous à la ini tolanda bilobela te ya batu o bazoloba n'importe comment oyo baza incité baza intoxiqué pona ko luka ndenge nini ya to bungisa eloko toza nango déjà na maboko na yango ana vraiment bandeko nanga pardon boyebinga bozotala ngai leader na bino le grand frontalier adake totambika o boyebi yende nazopesa bino conseil boyebi ke ngana na pronaka mingi pona bolingo po to bundela ka kozo eza juste donc mama na biso ministre asali makambo ya malunga pe ya bien o ezali ki eko faire vivre biso de jour au jour deuxième génération na biso soki makambo ebongi bakokuta ke no bakoko na biso na mboka oyo ezaki na ngonga mo pena ke no basala bakomba valorisaki bango ndenge na vision ya chef de l'état et puis l'incarnation na ye ndomoni ke mama Irène asali eloko moko eza ya malamu boyoka te bolanda te moto kopesa o lelo lobi akoboya ata peso 10 fois
11e fois coupé ça te pour koloba lembi tango ya bi ayebi de que non attribution non avié tango babi que non Jean-Claude aye kuna lobi ayeka ko senga di nda ko za na $5 wana bo pesa ya kende ka po ayebi ko ayeka ko senga donc esprit de ko wana ngeke ezala ka bongo so amoni banga bia ba ko cette fois-ci non tous à la ini vraiment tous à la sima ya mokonzi na biso pona minicho yo au matao qui est leader ou azali à personne avec handicap leader équiparaté ceux qui nous ont inspiré ils à la moitié za mobile qui leadership sur économie comme eza Irene Sambo Diata maître Irene Sambo Diata son excellence donc yende ezala bali mokonzamboka apprécié était mayebi ya kopesa tâche mususu mais to linga te to père de maman on a par rapport à la vision ou azanango ou azula ya mokonzi pona biso donc tous ala ini et là tuna eza frontière ezaka ya lufuto ya Congo mobimba non eza pona Congo mobimba eza pona Congo mobimba ti kasumbalesa collègue nanga zali pe ou aza pona frontière bakatanga kuna donc hein ils la déjà total à Congo allez-y comprendre mutabo sikoyo quoi tozotika apesa message pona est pona bandeko yo ba tozobungisa na est kuna pendant 25 ans tokolo ba 2 décennies oyo bandeko baza oyo bamakile zotanga message nini na ebité okolobango na lingala okolobango na dialecte na yo message moko fort pona kopesa na bandeko na biso pe mapinga na biso bazobunda pona mboka na biso Congo. Ils a passé on en est assez ras-le-bol plus de 10 millions de personnes bakufi na kati ya mabele na bango ya bakoko na bango pona peut-être bomengo oyo nzambe apesa biso donc bande ko na biso tous ensemble que ça soit ici kana vandi butu no sosu na la raté ko mona ke bande ko bazo sila soki vraiment ngai pe na daki na makolo mi balé na lingai pe ko joma mundu ki na senga pe chef de l'état na bunda pe peut-être tango mona ki ba Mamadou Ndala ndenge ba bunda ki na est inspiration na nzamba zo mona nzamba tiki biso tepe biso tous a de cœur esprit soto sangisa ya Congo mobimba ekobundela biso nam liboso donc plus jamais seul vous abino mon côté tous allez longo atana musika na molimo l'esprit tozaka bomoko nzamba pambola bino batela bino kaka tokolonga suka nango tokolonga kaka tokolonga vraiment de cœur boyi kampiko banjo biso mabelete bo céder monguna te tokolonga chaque chose à son temps pona ba mapinga na biso FRDC to uti komona ba traître mususu babimi mais message mingi za encouragement bubunda jusqu'à sacrifice suprême ndenge bo lapa pona armée tango kindaki bo ba volontaire les lobby no buzawana botala devoir na bino na objectif o bino bondimaki na armée jusqu'au sacrifice suprême bobunda boyebaki bakoko na biso basila te balalité bazana bino atambeli apamba bayonnette wana ekoko si ça peut guerre donc soyez-en forts botelima FRDC telema tokolonga bozabino moko te biso tozali atana beki oyo tokolonga poto ebiki kunande ekomi industrie Rwanda ndimi na eke asala industrie ya kobakisa ba PVH na kati ya Congo donc boye bakango un jour bokufutaka bakoko bana bakoko na bino bakokolo na bino bakofuta yango tozali na Congo lokola bozana kati ya Congo boye baboko bima na modèle moko ona bobima te bozoya kosila awa kune kutokokende kuzwango na munduki te na masasi te tokokota tokomi kofanda kuna po ndenge bozoya kosila kaka awa bokosila pe kaka bokozanga bato muya message moko fort assez salingala pasi maya misheko kitamena lili na kati ya motema lobi soki azalai na makolo masimbi mondoki ayokolo balisusu alobi a même si atana ballonné akimbangu atangisa makila ne pona Congo Lumumba atangisa makila ne pona Congo
Kagame ba traître ya Congo baza na kati ya armée na kati ya ba service toyebi na kati ya ba institution toyebi tôt ou tard ekozala na pe simbo te pa ya mon boss le grand gourou maître Billy Malou Cléophas Bisikoza ya yo ngwana mama Irène Isambo na musala oyo zosala vraiment chef de l'état zong selanga mama wana potasilisa musala oyo émission na bino tozalaki ngamo côté na detemuya mutasimbi masini sans oublier fondation Irène Movaro na Mokolina Movaro hein elle est toujours présente pembeni ya mokonzi ya mboka bon la salutation na ngai mingi liboso na excellence chef de l'état président de la République chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton et ko kita epa ya mama Irène Sambo ou ali bongo ministre na biso ya personnes avec handicap et autres groupes vulnérables na ko kita wana na ko mona siko Congo central mobimba na pesi vraiment mbote na kati ya lufukuna o mona Alezo Cordon vice-président Vata et puis une équipe Mumba commandement na bande konyo surtout ya HMK au bazakuna pour na valoriser ba personnes avec handicap pour bango ba makana balabala te bakenda osenga te me basala ka musala alors il y a ngonde to linga et puis communauté ba personnes avec handicap na bosani binote tous abumoko tulunga awa pesika na fandi na ozanga kopesa mbote te na bande kona biso ba alia lokola tatouman seba wana maître patient les grands gérants et na saluer pe ma femme ici kazozo masiko na Luanda maman Virginie Mboko et puis na libota nanga mobana bana beti nanga pe muya wana pecha palais donc amote mingi na libota na ye et puis na yo moko assez arbitre central voilà beta siffler na match silina assez moko Linga kiyo mingi Janina Janina